Mbote bande MDGD TV mafuta ya sika. Zalinga bino la grande dame avec un grand G bandeko babolingo ba meilleur venabino. Et certainement ça se passe bien. Courage ya mutu ezake. Nzamba bateli ngai. Et mbule ezokende na kosila e na ondima ke ba abonné tout ya MDGD TV beaucoup tambula sika na kimia parce que nzamba na contrôle pe azo batela bino. Et toi lisusu kaka na cadre ya actualité kopesa basango kopesa toli ndenge tomesana bandeko namoni photo oyo na page moko batie tiango na bapage ya polémique eloko etindinga na kosala yango émission ezali baréaction ya bato les amis makomi ezoloba bachrétien tozali mungwa mosala ya mungu ezalaka kopesa goût et puis qu'on conserve biloko. Et Bible ezobakisa elobi soki mungu perdre saveur nango tina nango nini. Mwana na nzambe moklistu azalaka mwinda Bible ezoloba. Mwinda musala nango eza ko éclairer. Soki mwindo eza kati na Bible ezoloba eza ténèbre tina nango nini. Les amis, eko sala pasi pe mawa komona mambo koleka au milieu de l'église. Toi, batu, c'est vrai, to bronchaka. Toza batu, to robeta libaku, to kokweya. Toi, batu, to zalana ba faiblesse. Mais Bible, zo ebisanga na livre hébreu. Que o eza boité et dévié te mais à la fermer. Ce qui est boité, eza ba faiblesse. Et poser en zame, eza ba faiblesse, n'a biso comme force. Et non, est dévié. Et donc, et comme pire, et puis après, muto abeba. Mais tozoka mawa pe pasi ba na makambo ezokoleka na au milieu de l'église et ya mabe makasi ezake olezala ta bandimi simple mais bato babengi ba conducteur bato esengeli bazala bandakisa bato esengeli bazala ba exemplaire pasteur je sais pas na benga évêque Albert Kankenza mwanambo oyo mwasi na ye ya misato akufelaka mwasi toyebi ba période mobe mwa kala après tant à kobala mwasi ya mibale basala même pas 2 ans il paraîtrait basala même pas 2 ans mwasi moya mwana moke makasi basala même pas 2 ans libala ane kufa sope na 2021 a au troisième femme nae et sikoyo bato balobi ke no basi ngo bazwaka babebe na bado bana mike na bana mike bilenge na bilenge baudiana na baudiana balobi vi azo silisa ba fioti na terrain vi azo vide ba fioti na terrain bandeko toyebi te tokende wapi tozokende wapi na mamba polygamie na mamba kindumba na mamba ya bibala balana ya bilingalinga ba réaction ezaki belé il y a des gens qui bazaki pour eza na bato bazaki contre ba miso balobi bolingi siko vivre célibataire aza mutu quand même aza na nzoto aza na mai na makila. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème est que ici, on a affaire à un homme de Dieu. Oh, il faut que ça. Na onion soya zosal. Akufela moi si oui, c'est vrai, il a le droit de se marier. Mais comment se fait-il y a quelque bala et moi son basali même pas 2 ans bakabouane. Après quel sou kobala au fait une place ngambo ezali yango tolobaki bandeko to sola nanu. Tozo jugete mais to sola car à la lumière de la parole. Bandeko libala ezaka engagement sacré. Libala na lobango ezala copie ya musala te. Oke simbi te après na okeluka mususu te. Libala yeso betela mambo libala sete yango mona ye moko bala kutu te pona ko boya ba problème ebele. Libala les deux deviendront un dit la Bible. Libala ezali institution o eza tellement na ba exigence ezoko impliquer tellement spiritualité o bato belé ba yeba te bande olibala basana nango masekite basakana nango te yango moni mwana na nzambe mosel na nzambe oza mutu oyo avo bala il faut vraiment ozwa temps ya ko réfléchir ebele ya ko luka nzambe ya ko zwa ba confirmation ba reconfirmation avant de s'engager. Pourquoi? Parce que Nzamba azalaka contre divorce.
mais ya mawana pasi lelo tomona bana nzambe kobala na ndenge balingi pe kokabwa na ndenge balingi, ce n'est pas biblique. Et ezosala mabe pourquoi? Parce que ezosalir corps de Christ, ezofingisa kombo ya Yesu. Bapaya baoloba nini? So kutu bango bakozala ta mwa fidèle ebongo biso oyo esengeli tozala bandakisa, oyo esengeli tozala ba exemple en bien. Sikoyo bamakambo oyo problème eza nini bandeko? Problème eza ke bato tokokamba, bato bakokamba soki bango moko nanu baza na ba vie osko bato bango bakokamba bakosa plus pire que ça. Mais oui, po eya neti papa na ndako parce que basali na nzambe nde bazala na bazalaka baboti, bazalaka baparent. Eza neti papa na ndako na mama, bana basalaka nini? Bakopiaka to mpe balandaka kaka oyo baboti basalaka. Yango bomona na bacouple ebele soki papa azalaki polygame, baprobabilité eza 80-90% bana ne baza bapolygame. Soki mama azalaki mpe polygame, probabilité eza ebele bana ne bazala bapolygame. Yango omoni bandeko bato bazokokamba bato, il faut bazala digne. Na livre ya Tite, Paul azopesa ba critère ya kozala évêque. Évêque qui veut dire serviteur de Dieu. Évêque qui veut dire pasteur, prophète, tous ces gens-là. Baza ba évêque. Paul azopesa critère ya évêque na livre ya Tite botanga na ndako. Alobi évêque il faut azala irréprochable, mari d'une seule femme. Bana ne peut pas être digne de conduite. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Ce n'est pas ce que nous voyons. Sikoyo, ole batu pe baluka bazwa conscience ata. Et lobela bango ata eloko ba changer ata parce que il s'agit de Jésus comme eso ne muto efinga ma bande ko na ngai. Mais malheureusement to ke nekara et de pire en pire na ebite so François ne lobama mais bo comprendre ngai. De ma mozo keka na kobeba se na kobeba lelo mbeba lobi kuna mbeba donc ma be koti na niveau moko ke et y a pas moyen évêque Bible zoloba il faut azala irréprochable na conduite na ye, faut azala mari d'une seule femme, bane bazala digne de témoignage. Azala mutu mo aza adonné au na masangati troté na ba 20 troté to ebi vie na biso a mutu kopo ye moko abeta masolo akata mulangi bandeko siko mulangi alcool les amis mutu nyonso amela alcool ayebi ke alcool ebakisaka appétit sexuel. Mutu amela alcool abi maambo na oloba. Alcool et matza pression. Alcool et pesa posa. Alcool. Skotango ya mutu akomelara ba masanga mingi. Ozabi beta te ndenene. Ozabi beta. Sikoyo. Pasi to anango awa ezake il s'agit de basantu. Bana na nzambe yango bomoni lelo église ezala suna valeur te. Bandeko bolimbisa ngai pona batu lokola ba évêque Albert Kankienza et les autres. Il n'y a pas que lui hein. Toyebi na Congo ba pasteur ebelo toyebi ya ba kombo, ba pasteur ebele ya minene et parmi tant d'autres toyebi ba évêque Mokuna, ba Bosco Kindomba, baza ebele ba père ya réveil ou encore de la foi na Congo. Bango tout ba divorcé ba 3 fois, ba 4, ba 2 fois et bazali réputé na mahambo kindumba bandeko na za juge te mais mahambo ezo sa pasi eza ba bilo photo lobelango photo zo conscience parce que moi na moto azozonga kala te nzambe akondana biso te mais azala na posa alobi ko na biso attendez bazawana et à trop tard te surtout que bana na pe mana bomoi ils doivent réparer raison pour laquelle ba émission auto sala ango
basango komela bango bazwa pe conscience. Ba français baloba ya que des imbéciles qui ne changent pas. Nayebi te. En tout cas moi kozala nyame soki penza yo batia kokamisa pe na bamakambo moko oyo ya malamu te. Il faut ezongisa o. Et plus grave, tango mibenga mwana nzambe to mosele na nzambe. Awa, il s'agit pas seulement de, mais tout chrétien. Tu au son de ma voix, osa chrétien wa mwana nzambe. Wana balolenge moko boy oyo ezalaka dine te ya mwana nzambe. Les gens te reprochent de cela. Il faut yeba ke ozo crucifier Yesu mbali mibale ne kulusu. Il faut yeba ke o finga ngisa kombo Yesu. Yeba kango ke ndeko na nga yo ozo kanga o kangela bato porte lola. Ezaka bango te. Eza yo, eza ngai parce que makomi ezoloba liloba nzambe eza mbele ya bino mibale. OK? Ezo trancher de l'autre côté, ezo trancher pe de l'autre côté. Bato bele ba yebaka te. Bate ebele tango azoyela mutu mateya, azoya koteya bato. Ye azoya ka koteya bato. Et pourtant mateya o nzamba apesi ye, il faut bandana koteya ye moko. Est-ce que boyebaka ke mote itanga azoteya mateya il faut bandana koteya ye moko. Atanga nde na oloba boy ezongela ngai. Oui, nazali babengi yango nini excepté te. Soki nga pe na katala buzoba nzambe pe atuna ngai parce que Bible ezoloba na livre à Romain, je crois na chapitre 2. Qui est-il? Yo ozoko teya bato mbongwana. Yo moko ozosala la même chose. Yo ozoteya bato batika moyibi, toke na ona simplicité. Mais yo moko ozoyiba. Yebaka ke même yo pe oza inexcusable na miso ya nzambe. Donc oza condamné, oza épargné te na condamnation ya nzambe. Bandeko, to bongwana, s'il vous plaît, les chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Et la première fois babenga ba disciples chrétiens zara na Antioche, pourquoi ba remarquera conduite na bango lokola ya Yesu. Et c'est ça la volonté de Dieu pour nous les amis. Tolo bango kana munoko te za kana bambebote, mais il faut misala na biso et prouver réellement que nous sommes enfants de Dieu. J'ai toujours dit aux gens, surtout bato bazala zinga zinga na biso, surtout ba membre ba famille na biso, ba bongola mitema te parce que to oteya, mais ba bongola mitema so ba moni mbongo na kati na biso. Imagine yo kenda koteya, neti ngabo na oteya, na teyaka, mais mambo nga moko nazoteya bato nga moko na incapable kosalela ngo na ndako na nga bandeko na nga bana na nga bamona nga bayebi. Et vous attendez à quoi? Ces gens-là bakozwaka courage un jour so baza na kati ya buzoba babima na buzoba baya église bakoyaka te. Au contraire kute ko endurcir bango. Nde babiloko o ba chrétien photo yebake à chaque fois que nous posons des actes, surtout na miso ya bato publiquement, o ezali contraire à saine doctrine. Il faut toyeba yango ke tozo kangela bato porte à lola. Il faut toyeba yango ke tozo blesser nzambe. Et bato wana bakokufa lobi makila na bango nzambe otuna ngo biso. Parce que évangélisation ezaka na maloba ne tolobaka te, mais nos œuvres, nos actes, notre conduite ezape évangélisation. Les amis, naoki pasi na motema, naoki choc komona ba makambo bato baokoma na ba commentaire. Dignité eza sauté bandeko, respect eza te, valeur eza te po anini parce que bato bali kotambola malamu te. Nalinga mindele nalinga mindele baza ba hypocrite te. Soka na satana oyebisa bino na satana. Soka na nzambe oyebisa bino na nzambe ebo omona ngo pe. Ngana kama ba pasteur ebele lelo na ba Kongo basalela nzambe kala lelo o baso na nzambe te. Et à moko ya ba cause ya ba divorce pour votre information. Mwasi o bandara na ye wana, mwasi la femme prophétique, la femme de ta jeunesse. Oyo ozwaka eta musu na nzela ya révélation. Tango yo okomi mutu ya ténèbres, le diable va aussi t'imposer une femme. Oyo ko accompagner na mission parce que mwasi azala aide semblable à mobali. Moko ya ba cause ya ba divorce ba pasteur ebele na Congo bandeko ezaki loko wana ebele ba ebite. Ba pasteur ebele ba koti na kati ya kabale.
Or, Kabal n'a rien à voir avec Bonzambe. Yesu yemoko apamela bandeko na ye. Abina bango, pourquoi transgressez-vous la loi de Dieu au profit de vos traditions? La tradition juive, en d'autres termes, coutume et juive, eza ndenge moko te ou encore ekendaka jamais na bandeko na ngai bo comprendre ngai. Donc ekendaka toujours à l'encontre na maloba na Nzambe. Yesu amoni bango baza trop Abraham, trop bokoko. Abisi bango mais bozo transgresser loi ya Nzambe. Est-ce que bozo yeba au profit de vos traditions? Yo tiki bokoko ya bahindu. Ok, kota bokoko ya mondele. Moi même non, je préfère encore natikala na banzambe ya mpungu na biso. Je préfère encore si on a belle la ba il faut na belle la bakoko to na kota en contact na ba milimo bakoko na belle la ba kimpa vita na ba kimbangu que na yeno belle la Abraham na ba Moïse. Jésus n'a rien à voir na ba tradition juive, pour votre information. Mais lelo ba passer belé ba kota mondo wana pona ko camoufler. Le salut vient des juifs. Et ba juif sikoyo et bokoko ya ba juif au nom ya christianisme. Et pourtant si tu lis très bien la Bible, Jésus a accompli la loi en kweyisa ba marambo wana. Bo comprendre bandeko ekeka ndenge wana. Avec Christ, avec Jésus, il y a des choses oyo dans l'ancien temps et bana ko salema lelo eza sou bongote. Donc nous notre modèle c'est les apôtres. Bible zo lo bango clair. Notre modèle à nous c'est les apôtres. Toza basé fondé na doctrine ya ba apôtres na ba prophètes. Nulle part bandeko na acte des apôtres parce que les actes des apôtres eza misala ya bantoma. Après koyamba molimo mo santo ba misalo ba sala et komama plus na acte des apôtres. Tout ce qu'il faisait mambo tali ba ko implanter ba église ko babenga ngonini ko consacrer ba diacre ba serviteur. Donc sur lingo mona lumière éclairage éclaircissement na acte des apôtres. Lelo contrairement à mambo to mona to finga ba catholique bandoki na banzambala na basutana. Mais lelo oyo na kabali juif bat bazongeli ko lata ba effort na ba kipa na ba soki ba toji soki biloko nini oyo Aaron abanda ko lata na bana na ye. Et pourtant avec Jésus ba mambone kweyeza la soute nulle part bande ko bomona na nouvelle alliance ba apôtre ba salela ba pratique wana ezate ba encens ba chandelier ezate so bokoti na acte des apôtres bokomona biloko wana te ezate. Mais lelo oko kama bande ko botala makambo to komona bota mambo ba passer ba mo lata basinga bambo na bakingo bomona ba passer ba lata basinga bambo alati tala nini chenette médaille kena mopanzi babomba na sali peka boyebi babomba nini na sama peka na saba ya ba peka to pe ba médaille wana mona na kate ba médaille wana ezalaka occulte tu peux koki komona na miso ba tuté. Pourquoi? Parce que zana bondoki na kati bokeba na ba passer ba lata basinga bambo babomba ba médaille na sama peka. So passer no lata kima na église wana mama ba ko sacrifier papa ba ko lia yo toya nango. Ben mission na to lobela on a bise 2024 to vendre la mambo ya bonzambe mambo ya église parce que trop c'est trop. Et lelo ba passer belé ba bima na bonzambe ba kota na mondo kilte yango bomoni lelo ba ko saba mambo mabo ba ko sala. Mais non nga pona ngai bose dévoiler, identifiez-vous, dites aux gens réellement qui vous êtes. Na place à oboma masima kombo yesu bo fingisa kombo nzambe. Non, eko continuer ndenge wana te. Et aujourd'hui
tout le monde esali même ba vrai baza sute bato nyonso bamona kaka no bato tu baaventurie na Congo ekoma bandeko malamu oloba oza no businessman ke oloba koza pasteur soki bayoki pasteur surtout so bayoki prophète aventurie. Pourquoi? Parce que yana bato moko boye oyo balatika kombo apamba ya Yesu ndenge Bible ezoloba na Esaïe je crois na chapitre 5 oyo baolobela et 5 femmes bakosimba combien de femmes 7 bakosimba mobali moko na elamba bakoyebisa ye ke latisa biso pesa biso kaka kombo na yo me tokose nourrir biso moko. Lelo oyo ces gens-là baenvahir église baza indépendant bazwi ka kombo ya Yesu baporter mais tout ce qu'ils font rien à voir na bonzambe, rien à voir avec Yesu. Et bango nde lelo baofingisela biso christianisme baofingisela biso bonzambe baofingisa kombo ya Yesu. C'est triste et regrettable. Très bientôt nzambe obanda ko exposer pe ko boma ba misusu. Ah oui hein. Tomona kaka face ya riche en bonté na ya la ya colère mais a fait de vos rangs tobosa na ango. Tobosa na ango. Dieu c'est un Dieu jaloux. O asilika ape so atike le temps bongwana obongwani te comme na moment autant jugement yaka nzamba frappa ape. Et très bientôt nzamba obanda ko exposer pe ko frapper belé parce que zoba na masano eleki trop. Bandeko mingi bomona na bonzaba bazala su basali na nzambe te. Mais lelo botande ba ofingisa kombo ya Yesu. Mwana na nzambe toki au son de ma voix, courage. Ba mambo elembiso te, mais plutôt peso makasi. Parce que za bilembo tango asuka o Yesu alobelaka. Et tango yo mona ba mambo wana esengeli oza na ba garde na yo. Pourquoi? Pour attendre l'enlèvement. Faut faire très attention. Diable a un objectif. Et ba sali na ba un objectif. Biso nzamba bikisa biso poto bikisa ba misusu. Bango babunga apona kobungisa. Yango bomoni ebele ba osala ba mambo ba osala na pona kokangela bato porta lola. Et tant bino bomona bo décourager bo lembi na question église té, c'est ça l'objectif. So mitiki bazuyo. So tiki nzela nzambi bazuyo. So ko abandonner Satan azuyo. Bandeko pasi pe mawa. Mambo soni boye. Baza kuna te ils s'en fout. Pourquoi? Parce que ba yebi ni ba osala. Ah, nzambe sunga biso bandeko. Tokomi na biso na suka je crois na lobi bele nata moke mais bon nzambe azwaka lokumu. De bonnes choses à vous. Moi c'est la grande dame et bah bonne année bah meilleur V. Abonnez-vous massivement si MDGDTV mafuta ya sika. Quant à moi, mon imbino mbala ya sima. De bonnes choses. Merci, au revoir, bye. Votez Fachi, votez Béton, votez Mouelan. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso Lamukang Sutuka Nguluma toebisaki bino boko sangana po boluka botombola Fachi boko kuta libanda tina kati toujours béton. Président le plus gentil, le président le plus simple, appelle ça maman besoin d'un peuple. Roi c'est béni sa peuple. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te voter? Ah, Fachi béton. 5 mandats. Votons Fachi. Les amis, votons Fachi. Votons béton. Les grands journalistes sont en Zila. Fongola misu nalobi fongola misu tozomona tozomona te tozoyeba te kanisa malamu prophétie ya kimbangu changement na 5e président ozomona misala natuni banda Kongo
libanda. Maternité gratuite. Enseignement gratuit. Yosi oyoka boye. Yosi omona makambo boye. Fongola miso. Olanda basorodio mote. Bazopola bazondima te. Ah, Fati Umela. Fati Umela. Oleki bango. Tala mboka ndenge ezobonga. Kongo ekomi poto. Kongo ezobonga bandeko. Kala te Allemagne d'Afrique. Ah, Fati Umela. Allez tous, béton à béton. Béton à béton. Béton à béton. Fatina Fati. Fatina Fati. Fatina Fati. Moellon à moellon. Moellon à moellon. Moellon à yoki. Béton à béton. Béton à béton. Yanga mangas. Fatina Fati. Fatina Fati. Akoma moellon. Moellon à moellon. Moellon à moellon. Jassa. Équateur. Grand Kassai. Ituri. Katanga. Sankuru. Bandundu. Congo Central. Lomami. Kivu. Mongali. Bakongo. Maindombe. Béton à béton. Béton à béton. Fatina Fati. Fatina Fati. Moellon à moellon. Moellon à moellon. Béton à béton. Béton à béton. Fatina Fati. Fatina Fati. Moellon à moellon. Moellon à moellon. Ça c'est la voix des coachs la grande. Diaspora UK. Béton Umela.